Maman ba concert oyo okoza mapeka solo te oza concert oyo ola ti abiso mo non il y a des qualités ba concert ils ont la qualité ba concert ils ont ba concert oyo ba sala ko ba voiture te soko taina ba commentaire ya ba gabonais ba bi même na ye moko na pays na ye akobeta concert ya $500 ati parce que talano grande bato libanda ba accepter kokota concert à faire na $500 et tant au concert asili parce que au monde mutumo a critiqué faire gabonais mo a critiqué faire de non faire a invité au faire concert l'équipe des autres ou mon césate non concert qui na classique ou ça dit que concert moko boy chic oza conseil mo te kezo ki ogene ko passer kuna kinobe o boulot bimana fait non iza batambongo bazala ki wana ba fouji ba chéri basa ba jo basa abile lati c'est pas vous dire que ça va concert moko boko boté to memela ngo ko ba concert ba gezi ma wete ou ba fani ba tout na mapeka solo to memela ngo ba concert moko te ki oyo e façon bina ka a ki concert vi azuta mobimba ka ko bina yinze mbote. Osomona déjà na kati ya concert. Osomona déjà na kati ya concert. Baseng artiste, artiste répertoire na 16 chansons, ba il est artiste na podium. Abati bona tanga artiste nini oyo abi akilometa concert. Mais batwana ba seli répertoire na banzembo. 16 chansons. Après le qui no faire ba yebité au faire ça local. Ils ont débat mon bête. Bino artiste na bino basi ba yela ba onda boyembela bisubwe. Ça dit que son monnaie déjà ba ça dit ils ont ba chanson oyo. Ils ont ba chanson oyo vraiment ba préférer nango. Et quand musique na monde peut ba yembi double tour. C'est double tour voilà. Mais ta la ba chérie ba yeli bossa podom bazo yimba. Na de téléphone moko bazo yimba na tezo na téléphone moko il faut luka kuna osati ke non bato bazo yimba nzemba feka dynastie nani feka tinda iko sala promotion nzemba dynastie na Gabon trésor ngazaka moko donc voilà nani batinda sala promotion dynastie na Gabon personne mais talent artiste plutôt quand ça raté que bato balanda ka faire ils ont na Kinshasa ils ont en Europe non Afrique mobimba balanda ka faire balanda ka mutu mo ko sabino te ba yebi y compris que non ils ont bato mususu il a des wangila oyo ba yebi déjà que faire yimba ba yeba nzembo e fanzo ba yebi nzembo pa pervé ce qu'on a kata ignorance na ki fanatisme na bango ni tsala ke mo ba dévoiler na miso bato zati preuve on est que moko longwa ki na bango na ko pour ne pas citer non alongwa ki ko zonga we mbala moko abandi ko yemba banze bokili ki la jeu vertige abandi assurance ayi kuna o ce qui déface betik touche na ka ko banga penatite trop ça montre que non ozana palais ozobo ya faire libanda ozongi ndako na douche na toilette na palais na yo bandi ko oyoka faire na tiki wana nga na direct na ba vérité pona Rice Sénat ga tu éviter bolandi concert wana na ba téléphone na bino ils ont ba problème bolamuki concert 6h olamuki bandi critique mbala moko si ba musicien comme ça la chantage na ba musicien non ça l'analyse où you mettre Norvège à Saraka comment ako recadrer mutu comment ako zongsa mutu ça l'analyse où you il faut permettre même nanga na komona mabe mutu mais na kolobango na ndinga makote mais comment na ba synthétique
Et tandis que yo moko liboso ozaka premier oyo au mata owela okenda concert na Gabon. Yo moto liboso owela okenda concert na Gabon. Siko ndango okenda ka Gabon. Soki makambo wana ekuta yo kuna. Olingo loba nini? To me mama na ba émotion te na place ya bato mususu to mizo ba engagement te ya wana avozo likambo. Osala analyse ya likambo. Il faut réfléchir d'abord au tali et bandaki ndenge nini na ko mata pe na panel na ko critiquer ndenge nini pour que non ya bato mususu ba mona mabete ya ona moni ezana bato mususu amata panel il faut yoka non bicha likambo amata no panel ayoka nano bazolobela nini ngapi ni nzabwe nazape mutu so pe na lobi mabene asala live boy. Ils ont bâti belé baza, va mettre non va baza, va rouler qui non bordi rectifier la place où le biboy, bordi le biboy. On appelle on a zanga mettre le novage pas ici, interpréter pas. C'est ça se passe. Mais tous à la rapport on a été tous à regarder côté négatif où ils a parfois tout 5%, tout 20%, tout que tout qu'on a 80% où il y a réussite, il y a évidemment tout que qu'on est là on prend à 20%, tout 10% il vraiment que ça l'est. Lobi vraiment na regretter na bino na comportement na bino o le bossa la live bossa ba nga kutu lobi na ça live mais na décourager est-ce que ce monde a déjà pour l'accent artiste nini na plateau à l'élisa journaliste na binonté pour l'accent artiste congolais nini na plateau à l'élisa journaliste loko la journaliste ou tout le monde na plateau tout le monde na plateau tout le monde na journaliste na plateau à l'élisa Yemo lobaki azaraki na copain na ye mais bakabwana mais eloko mi makaye et si c'est moi ba stress ils ont ferré ils a ferré et tant on peut pas faire ya équipe ils a qui des rêves na ye déjà quand journaliste atiki siège na ye na plateau en pleine émission avec kanga photo na leader. Parce que mutu ya boy bato musu ba considérer ye ba pese respect ba pese éloge yo ko to sombino biété mais on peut ça point de vie ebelé ozo critiquer ebelé na mutu oyo asombi bia koti concert avant de calmer donc yo continue concert até au participer noté yo juste dans autant image oye na 100% critique. Mais muto atali loko ayoke lenge loko asela matete donc nga na vandi boye na participer le monté na yoko baka mamoko faux ouais faux oh tout ça qui bozobalité peso les trop na ninga mabete kaka bino bato liboso boyaka ce que makama faire ali a concert ali boye liboso ali to boy to sale promotion boy mais tant on ça la promotion ok c'est ça ka faire bato ba memaka bango kuna ils ont ordre à faire ils ont ni ordre décision finale ils ont faire attendre déjà pour la tirer faire attendre déjà pour la tirer ma cause faire attendre habiter longola ma cause tia ilonga c'est to yebakati que soit sélection ça ils ont aussi sélection dernier ils a fait on doit valider dossier a fait ce que bateau faire à memi bango baza travailler dans orchestre non pour oboya faire à memi bango lobi bofingi lobi na bofingi Ferrari bofingi Shawal les padres non là ndini nala na père nala très bien père nala très bien t'inquiète nala bien peso bambote bofingi Ferrari bofingi ba presse d'Angola bofingi ba Igor Bassa bofingi Shawal na rapport nini na condition nini tandis que yo landi no concert si téléphone ya mutu que parfois téléphone wana ezaki na problème
téléphone wana ezalaki fonctionner bien te téléphone wana non ils ont un problème il y a cause image ezala ba téléphone oyo biso mosusu tosalaka te téléphone avec un problème il y a cause image Maître Nova maître je te dis la vérité lobi ba fingi ba presse d'Angola ba fingi bango maître ba fingi bango ba fingi Ferrari n'acceptaki te critique comme na ba site pour qualifier bango ba komba pesi bango ba komona ba sorti tout maître lobi nga ça live pour tout le concert mais à travers Goyo Karaboué et na zalaki vraiment quoi zalaki vraiment découragé bafinga Ferrari mutu likaku bafingi qui bafingi au solo c'était la nani Charlie Solo ba M Gola ba déborder ba langage Maître Neuf ba M Gola ba déborder ba langage ba M Gola ba déborder ba langage lobby Maître Neuf et après ce soir na Raïsina na fongo no live banda critique et Raïsi critiquer ba Gola Raïsi critiquer ba musicien c'est la vérité Sénat bandi ko critiquer mais Sénat yo mutale bozo bando ko boya ba reprocher ba ta bureau ti yo mutale bozo bando ko boya na bureau ngo tala kabote mais lelo comment de susu boy siko bato ba bando ko sala batika ba changer mais yo siko zongis na place na bango yo siko tala siko yo c'est siko sens contraire ça c'est au sens que ça c'est contraire bato ba bando ko reprocher ba mona keno batika na bango yo siko ye au juste siko système wana okuna ya pisa fiere point lokola atina ki faire ça la examen okuna pesa fiere mabe mais efanzo beta efanzo zo ba jeune wana fali beta concert kizengi wana beta concert bitangazo beta concert ayemba ni bolo bela kangote fali na concert ça yemba déjà ta 3 chansons emo luka fali na ba fani ne bazaka bazoba luka ba fani bazaka ba inconscient ba bien avant peut tout kunati bolo belate est-ce que ce mona de efanzo zaratana na efanzo azarata ba intégrité à concert et bon vandi kuna na ba fille ona ni ba gloire la yazana ba problème à santé na ba sida zakana ona poto azana mi kwape et bembe no adorateur tu na ma fali bembe na yo bo mitena wa changa tu na wale D'abord, ma caméra, puis ma fallait notre bimbi na yo. Bon, ma chana mon touté, s'il te pardon, ma chana mon touté. Même là, j'ai encore mal. C'est pas... Ouais. Bon, ma chana mon touté. Yo, tu n'as pas fallu à salini, bololé na yo. Tu n'as pas fallu saliner na makambo yo. Quand vous le faire, on a fallu faire ça à l'ébile. Zoba. Nani, Jolino, est-ce que Rose a la sire que non, aime la zoe, avec non? Charlie Solo, di Boumoumounene, trop lia foufou, a obéi sur qui t'a bien te. D'après yo, li Boumouna obéi à qui t'a rapporté. Tout le temps, on qualifie mon petit Boumoumounene. A obéi à qui t'a bien te. Est-ce que li Boumouza di Boumoumounene, Pepe Kalazara, Pepe Kalé. Pepe Kalazara Mounene. Pepe Kalazara Mounene. Pepe Kalazara Mounene. Abeta misikite. Atika va prendre te.
un joli nom tout ça peut clair Pepe Kala Zara Mounini anobe ta musique ba mo musu to tenir eza ba mo moko mabe maman mabe attends ok merci vous tenir ba proprement bo tenir eza la bien té Lobby conseil bo bandika critique mais tandis que faire avec du conseil kuna eleki kitoko image kitoko balati bien conseil kitoko tala yeyo papa va zonga pour sa vie bonjour pas Zouria papa va zonga mais akomi na Congo Brazza azashi kuna Congo Brazza bakangi wana parfois on appelle l'événement ce que papa rêve pourquoi bato mususu bazaka affection na ye makasi koleka biso moko bato oyo tozalaka na bango c'est-à-dire soki otali mpe bien la première personne va détruire carrière à faire ça fait partie aussi de ma fan na moko ça fait partie de ma fan na moko bato mususu mpe ba participer na détruire carrière na diminuer artiste. Ils ont pas fan de moko. Ouais. Tu parles du vin? Oh. Tu parles? Viens. Tu parles? Papa gardien, bonjour. Franda. Bonjour la maman. Bon, bonjour. Bon, dis, na matin, tu connais le bateau qu'on a en fin. Si vous savez qu'à des chapeaux, on a parti dans ma salle à PC. Si on te fait le gars, il y a un cas à matin. Si vous savez qu'à des chapeaux, on a ils sont quittés, bon, tu te bébales. C'est la journée ça. Non, la nouvelle, c'est là, dans la bio. Ok. Dans la lundi, ma chapeau, il y a papier à PC. Chapeau, on a dit, oh. Bon, du coup, ça va, j'ai topé, ça va faire mon moto, il y a un bébé à ici. Il y a rien à la tête. Bon, des amis balais. C'est là. Les amis balais, bon. Et pas me bloquer. J'ai là 15 minutes à planer les ongles. C'est bon, qui dit ça non? Non, ça là. Bonjour. Bonjour. Gardez les tables encore le banana, non? Encore le banana, non? Bon, t'as foutu dans la live là, non? La vie que ça la kanda. Bonjour. C'était. Ngana lobi boya. Ngana zota ba audio. Botiki la ngata 15 à 20 minutes. Natata. Et 20 minutes, non, 15 minutes, mais les 20 minutes, tout ça, tout. Non, non. Boyo kapo. Epe sabino idée à roloba. Au moins, muto yo a reproché à orchestre. Azana façon à rolobela. Ce que boyo ka façon à rolobela. O bandeko. O no benga bandeko na biso ba goloa. O ba salaki. Ezana YouTube. On a goûté ça, c'est nana temps, non, pour mon frère n'a la lité. Ngana obate no chavi yochaka audio chana ba voice bon mon makamba komi na YouTube no makamba za problem ba YouTube ba komana ba onka bongo me to yokande o bango ba lobi ba YouTube ba komana bango bodi ezana 2553 vues ozona trésor yo chana ka ba voice. Pardon, zana tela binono a voice on a po bozo ida oloba na Sony zela OK mais oloba idée uta na makambo yo bon oloba kasi comme ça bon loba kasi comme ça na to audio yana se audio comme maintenant ba tout to ka audio premier ta loba ne kasi ngana ina loba ka mukebu na loba boyi en tout cas bagula totika système tozala webi nazaki na live na seme nazo koma me bazo betanga ba vie un gaulois ako critiquer orchestre na yebo moto esala marate donc ya lokola buzoba ya ndako na biso na koyo bimisa libanda te ezala bien ezalaki bien ezalaki mabe en tout cas ba débordaki na façon moko na ebiteni na koloba ya emigola ngana o remarquer emigola azoza kombo wana
na ebite so na loba ndeni ni tant bat ba loba ka bokomo loba ote bo ote ba miniature nga ko je m'en fous de ça mais na loba ka emigola vraiment pona ngai ngana nzima te ko zaka golwa par rapport à ba propos na yo oyo loba ka la pour papier fait donc conseil betami lobby boso loba n'importe quoi yeba pe ba wangila la sala se ba nutsa ba commentaire ba zo se cadeau ba on va faire na ngo kimia en tout cas vraiment franchement naza d'ici na ba comportement ba golwana na ba ndeko junior vraiment bozo se kalabino bosa bino à l'aise en tout cas na se pla ki na ngote merci gani tapelo ba na la kiti na ngai Ozoloba bienvenue sur par rapport au Gazi Taplacha. Bonjour. Bonjour, bienvenue. En tout cas, yeah, hello maso à lobby. Hello maso à lobby. Je l'ai bienvenue à Loba. Hello maso à lobby. Et ça n'a pas si fort. Babomba secret ndako. Ata batu na bino ba mabe. Et a profiter na se na pe na sepeli na ngote. Batu bazu ba tiango na ba page na bango et a profiter. Un goloa a golo belo ko na te baloba biloko na privé. Batu wakati yango bolo mabe pona ba musicien na bino ya profiter ngana tala ki yango mena sepele na ngote. Yana bayi na lotala ba panel musu na ndo mataka. Batu musu ba vrai ba golo ate ya profiter na sepele na ngata mukete attaque musicien attaque to soutenir papier V ngana sepele na ngote. Comment ba musicien na bino mo ko mo ba les portes quoi na ba live bongo ils bien te batu musu ngi comme le kwandi sujet na bango moko boy na sepele na ngote bande ko na vraiment ba se respecter so ba kumisa papier vert solo ba se respecter batu musu ba kati ngo ba tshonga ba nini na bango nga mona ki pas nous analyse ils a profité na sepele na ngata mukete nga pona ngai na moni ba golo ati c'est tout on a zena ka yango wana akitina na nga. Trésor tiens la famille va tirer la partie oyo ka ba live tant pas faire petit concert mais les golo ba yeko critiquer concert betami samedi dimanche natongo le golo ba la muki ba ni critiquer concert ba ni ko critiquer ba musicien et en plus emigola lobby bien et à quel ce qu'on n'est pas nous analyse ba tuni akomi ko wangana nazana ngo nyoso bordi nazana ngo tout marambo trésor ndam tugen bazo kana bangote osu kutu ba banani ba musicien ezo simbaka kate mo nzamboka soki moye kozala te bango to moni da bilongi na bango déjà na ba voyage et oui parce que to bango bango depuis 2023 pour côté 2026 et koki ya jo et koki on pon ba bilongi na bango na ba voyage 2023 mo nzamboka fandi sana no bango bon tu ozoka bien soit ba masa wana pesa pe bango chance ezateka ka to zwaka batu to fandisa ka bango to zwaka batu to fandisa ka bango babilongi wana bakendaka na poto bakendaka na fondisi bakendaka na kabo bakendaka na te papa ya solo akabulaka ndambu soki moye kozala te kozwaka na lisusu bango pete kozwaka na batu lisusu te uswati zwaka ka ekipe wana o garder bango jusqu'à ba okomaka mikolo ba osimaka banzete kaka na cheset. Ok, pour la vraiment monza mora vraiment beaucoup de respect. Na sepeli na ngati on point lobby vraiment monza mora sécurité à ti batna yo vraiment puis na puis eloboti. To lo ba la vérité eloboti monza mora. Soki moye ko sala fandi sana no banguna. Ufandi si ba ngo ochena ba tumusu ne kitu musu. To mona changement. Kwa zolo ba mignon. Na ba otanga ba ko moko o mignon tolo. Banimata esimbate banani esimbate mugonza mboka pour beaucoup de respect ça la wata doba ngapena do bisubata kanda to bana siko wata mtolo iswana tukeke de bien te eke de bien te toi ça la vision ya kobongisa ngoza ye moko papa élevé to condamner bureau te to condamner mutu te eza ye moko numéro 1 donc nga ne la bomutali sanga zati donc na roba clair ye moko ne mutu asa ba feko na kata mouvement bilongi wana depuis 1990 to bana bilongi wana tilelo kaka yango na kaka bazo fute pe bakomi mabomi minendo ba message jiba bon kaka ye kilo hein bono mike bazo et le bino kwa ya joa soko linyo susu bongo te stopé na yo kozora susu batu susu te
kanga mala bango lokola zaiko to mesenaka a bongo et sinon parce que ozo sera sur bateau ba comme sur 50 animateurs sur yekisanga lobby et le roi Gabon pamba Gabon kaka awa au kati ba animateur ebele pona nini et salama wapi Gabon ozo animateur ba même baza même voix des animateurs baza même voix lobby baza di foufou bango mibale et so bonjour nakota boulot est-ce que ngolo ba mukete s'il te plaît ouais, gardez du temple. En tout cas, désolé, so au attends-moi poser ça là, moi bien. Ouais, d'accord. Bordi, live, na benyango, eza live mo ya hypocrisie. Makamu nyonso oyo lobi Bordi tozaki no lobi nga pe lobi na laki na live nga na lobaki yo zela na somo nga zela na sil somo zela pardon non je lui non pardon avant le banabo il n'a plus de parole il lève hypocrisie est-ce que moninga lobi na tenaki ba parole wana moninga lobi o yoka lobi ah bon match nani bon ma flo bon match Jolino botiko kiti ma flo bon match je ne sais golo aloba nae to finga na te ma flabo zo Jolino nani mutu te to 6 non ba vocal o yo ba bazwa idée yo to match ba vocal non zelana to zana na zo seno Jolino parce que asa abi que na sai leve hypocrisie parce que asa leve hypocrisie nga sai leve hypocrisie te na tiko sa leve hypocrisie te maître Norvège tozaki ensemble mana bino ako frontengai mbesi na bino lobby yo lobaki lobby intervenaki et en plus tant en gola zelana et en plus lobelaki okoi ko lobaki non nani Jolino bolo bana vérité nano lève nga na ki intervenir ezaki intervenir na pesa ki point négatif nanga ou bien bolani na concert te le mal la bino zanini le mal les que non boya ko pesa bu critiquer loko nano boyiki na loko ti tandis que concert ezalaki nango concert ezalaki nango ebetama bolandi image na téléphone mais bobandi ko critiquer ba animateur mais tandis que boyoki image professionnelle te bayoka image professionnelle ne boya koloba mais bino boyoki kaka image na téléphone ya mutu asala ngo live ali bobandi critique animateur yembi bete est-ce que yoyoki image professionnelle o fait kati na page Bordi loko kata makambo ya Bordi te fo ba mi yoka parce que ça na ba YouTube na ba TV ba tout fo ba mi ngai na iteki na say live moko hypocrisie te non na tikebe jamais ko solana mutu te mais la façon bino bo memela ki live ezaki mabe ozana la façon bino bo memela ki live ezaki mabe to lo bela ngote ke to lo ba satima eza mutu mutazana pwede onga pina lo beza yanga eza teki na zo vanda o moni peke kokite o tiki no live esili na zo ba pina pona nga parce que na sécurité za na vanda ka sima mutu po mutapesi point de vie tango fera ba producteur ba mataba kenaka de Queenie bino image te bino bolandi image na téléphone o iza image iza na téléphone boyebi te to téléphone na muto na problème hein Queenie so ki image ya muto na téléphone et ba parti mususu unga na yoki na zaki te na yoki est-ce que zaki normal oui c'est justifié parce que na minute on a monde entier ba yoki makambo yo ce qu'on c'est justifié c'est ba teva ba tu na ke longola ba YouTube nana ko longola yango Bordi tanga na leka ko mataba tuté
non tika ba wata ba mata ils ont live wata za gola botanga kombo na ngate o comprendre mutataki kombo wata zelana no botanga kombo na ngate donc moi kombo na nga donc ozo luka mutu na nga kota na nga le na live o mo ke donc za mbali aya to boma na ye ozo comprendre donc mutu mo tanga kombo na ngate ba lo yenga pa pamba merci bien non wata mutu ba beta donc mutu affaire azate wata muta mukonza muninga zate na epsi bino mutu mambe otanga kombo na ngate mona na papa to bon so de gina bino moko wata aweza place yo ke noto baba kali la mutu mutabanga mutasa yango na lobi mutu amukonza mutu azate ezanga wata na lobi wata garde bandi na yo wata kozana mutu no lo rande tu yozali le qui a faire oyo ko imposer bato wata kozana musu wata garde bandi na yo nasi bino déjà no bana wata zana calme zana ko chana nini koza to émotionnalité zona nda ngai ngala bongwe bane na bo fungela d'abord na lobaki no d'abord rais na no d'abord mutabandi rais mutabandaki ba faux campagne oui maître Nova noko loba merci parce que ngana yoki ba makambo ya diamba maître obi ke na yoki na parti mutu ba lobi na yoki ba enregistrer makambo ba diamba ko qualifier mise ba mela ba diamba ko qualifier mise ko lia ebele mama bumu minene est-ce que ça na sens est-ce que diamba ils na rapport nini ils ba plutôt ba beta musique ba mela ba diamba bonjour Jelana merci pour la parole maître Nova Jelana tout aborder le mot bordi Ngola akenda ko matali susu na butu to basali ba live na baninga pa banyu analyse ou bien quoi na comprendre zana ba akenda matakuna batele ba parti wana sur live banenga kutuna iba kite ma fo ngana ikisima pourquoi makamba ndao et puis ki ba ko basala ba live wana na zana 2 hours lelo to tsamu ya uta ko sala live na baninga omoni oyo ezaka problème auta ko sala ba live ataki na live na baninga. Pourquoi défendre baninga te? Pourquoi batiki baninga babimisa maloba na mona kacha ba audio? Pourquoi boye? Pourquoi? Ngana yoga kiti ngai ba parti musu na yoga ite. C'est pas gentil. Nga parti musu na yoga ite. C'est pas gentil. Na yoga kande et pas tant na yoga kande na ba maloba o ba obimisela bango. Pourquoi yake ko matali susu kuna soki ozaki na baninga bo sel de ala va ke matali susu kuna pa yebisa bango ni. Maman Flo. Pardon. Maître garder ta plateau puis ça mettre Nova ni parole lo bana pardon. Tout tu mettre Nova lo. Merci. Bordi, merci pour la parole. Naza awate pona na pekisa gardia di temple o chaba audio te to bossa lelo mo te na live o bossa la nestu boli bossa la live eza bordi nazo respecter avi na yonde na respecter ya batu na linga pe ba respecter yanga mais na lobelo moko il faut boyeba ke tanio surtout o to zwata ya roswana na réseaux sociaux bamsu bazala ngambo oyo bamsu bazala ngambo oyo ezalaka likambo ya ko accepter avis ya muninga et puis ezala likambo ya kosala live selon live ya ba ninga yango nde mutemema koswana na ba désordre ekota na ba haine na ba ranki par là na loba boye je pense que temps est défini ça ragnon surtout ce qui peut-être aujourd'hui nga to bordir et tout de tozala boye to parlement et 8 ans ya kosala live moko par rapport ya comportement moko oyo baninga msuba bande ko reprocher nango bino un jour là j'accepte ya romona ke bozaki na raison ya kosala to bono sala ngo pour preuve bango bano reprocher bino na yango aujourd'hui bango ba osala yango mais yake ozala ki na live ya muninga live wana je pense que oyo garder ta parole batia ba voice eza live ya junior à moins qu'il n'a se trompé garder ta place ki na live wana il pouvait dire tout oyo ko koloba na live wana et pas ya junior mais le kola mécontentement na parce que ezala ki débat moko ezala ki na divergence ya ba opinion chacun de nous parce que
tant que injure les gars qui ngana zalagité ngana yaki comme matador. Je pense que makambo o les ngotia elobama avant ou après et ça problème te mais ça quand même live ya muninga oyo bozalaka naye botrenaka naye na makambo ba golo ngope vous êtes toujours ensemble. Mais tant oko sala de manière à ce que ozwa audio ya live ya muninga ou anda kotia yango puis za lokola ba argument na yo to ba soutenance na yo ya ko penser. Moi je trouve ça et à la propreté. Et à la propreté. Pourquoi? Parce que aux ala qui na live wana garder temple ko kay ko contredire Junior parce que live est Junior. Au kay ko contredire Patrick Foaron, au kay ko contredire M Gola, au kay ko contredire muto ni histoire ala qui ono mona ki aloba makambo yo sepelarité parce que za ki libre débat. Na éviter peut-être tant yo rotia ba audio a lelo. Donc eza makambo oyo nga oloba kuno bomba ikoloba yango nde yo koloba ngo ailleurs et puis ailleurs yango eza na oka pas bordir. Donc yango peut-être Jolino a bengi hypocrisie. Je pense pas lobi na bordir. A lobi na garder du temple ndenge par exemple a ocha ba voice baninga parce que azala ki wana. Alors et lo na sisa pardon vraiment na okita na nga na opekisa mutelo te osala nyonso tu boli osala. Na pona silisa bien. Nde mama Flora auto souligner M Gola qui na live new analyse. Ngana za pona ba injire elo ngana ozela ezaka ke bocha na ba injire na ba ninga pe na matana pesa me contentement nanga parce que ngape na la gola loka ba to tonso ba injire et surtout ba tonso ba zuta on sa ba critique les za ba to ba no finga ba ninga lobby pona ba critique et je pense que ils ont une bonne voix tonso ba landi yango eza ma bête donc peut-être ba ninga loko ba no lo ba likolo ba no souffrir nango na se le ba zuta on lo ba likolo. Je pense que c'est le temps mais na aussi le sabot lobby tangu oyo na live a Junior tozala kiwana et sala kike kaka garder du temple mtayaki na message ke ba tie ba Gola kuna na miniati et pas nyo analyse ba blo mo bongo na ba audio ya live oyo bazaki na pa Junior wana avant ba biso to mata ne par là option yake tango batu bandiko lo ba Gola ke yom to memba audio wana boy na boy ndi option ya Gola ko kende kuna parce que nga lo ba écoute na bi mais bino batu bozana ba live en mingi ba netre pe bozala na bango mais comment est-ce que ba live en bango oleba sala ba lobela actualité na tala ba live na bango des fois ba lobela mingi ba audio ya ba golwa maintenant te na mona ba zo ba audio ya ba live ba warrior batia ba banda ko lobela. C'est par là, je pense, les options ya Gola, na baninga mso bazalaki na bapuyaki ke akende kuna po akende kolobela makambo abaosa les normal te comment ko zo live ya Junior aso ngwa tiango lokola yango ndeza na base ya débat na bango si to ba fanatique baza ba starter. Et je pense que ngana zalaki même na C na badai komona amenta Gola za kuna ba relier yango pe na live ya Junior baza koyoka mais atangane na na yoki ngana ba audio ngote côté ba insultaki ezala soki na Sénat ezala soki côté live à Junior. Je pense que ce que ça na ba insulte ezali vous pouvez couper ça ba vie na ba émotion te pour ceux qui boza besoin mi ba ninga na raison bon mi bango na raison na otali sa bango ba cause oeza ya malamu mais écoute en acharnement te body zala vraiment mailler les places wana tango o mi ma live na yo o sa débat. Parce que Babylore Oyo, il va avoir un ranking des jours au lendemain. Maître Norvège, mon ngelo ko na moni mabe. Gola yo zakina baninga busali live. Tango moni bango bazocha. Olobani non. Ezo ba live na biso. Bino boloba oya biso botika. Bino mo pesa ba prendre de vie na bino ona makambu na bino moko. Mais pourquoi yo vandika wana yo moko posa kina live wana ozotika bataka ba audio na baninga o bandai ko loba makambu wana. Mutu msuta msuli kamoga lobaki aedite ka lobaki o mabe. Sika ya komi yo kango ke après ke batie nini na e. Boso mona tekeza normal te. O eza nini yango? Yango na oloba mama Fleur omoni tango bandiko taba audio wana pa new analyse kuna wana na Gola paza na ina live à Junior. Tango bandiko taba non maître Nova mais pas omoni mais ko sala live ngana mona notification moi je mtu msasa na live ngana za na panel ya mtu msasa. Non, c'est pas gentil ça. Omona notification ti. Gade bande na ngoti ka ko ka batu mtu ayoka ti ake ko landa na ba page. Ko chango. Nego mona notification Gola oshizeye et pas nous. Maman Fleur, ce gars là au tchatcha na et ça posa na et to ka posa na et mais moi je pense non, émotion
L'émotion, parce que c'est la famille. C'est la famille. Nani, Maître Nova. Nani, le problème. Voilà. Maître Nova. Ma flop par exemple. C'est pas gentil. Problème Nani, Maître Nova. Problème le baboué. Critique ils en ont bien. Mais on cite ba musicien, ba diamba, ba mabumu minene, beaucoup changer ba combo. Bardi, tu peux répéter, tu vas pas ils en a sens. En plus, bah, tu vas bloquer. Ils ont ma belle makasi. C'est ça le problème. Ngane na zabwe na bebana na golo moko na parlement ba ina ndambu yango tosola kate ezala ba mission ba yaka na pote kota mama ba jiriki koma ba hote ba mapuya banani parce que biso ba mission faire eloko esangisa eza musala o basalaka mais kokina ba physique finga trop ba attention ba spende to lo ba attention ko degré pour mais kokeni ko finga bango wane ko makamu susu guitar ba beta na maboko ba beta na libumu te muto ali asemula wario ba ko saka na bino boy wario ba ko saka na bino Bardi changer match tozo finga nde bango Bardi changer match tozo finga nde bango po bango ma finga no finga bango ta no finga bango nini nga sa vale pena que continue na live nga na c'est ce comité mon na pesa vie na nga na mata donc Zana c'est oyo yaka ko mbilinga minyana bwaki Norvège ko zala no répondre 1 minute oyoka lobby live ozolo bawana ngana zana ngana musala na zana ngana sina olanda yemono sono no yoka kuna mataza na live yo poza ki na live wana ba na lobby soko zala tena ngana loba pete na lobby poza ngana lingatana ba likana c'est ça parce que moi ça m'étonne quand même aux live à junior yo zo ngo comme propager ngo so nendo tala tani mais aux ala ki wana pour contredire bango c'est ça na pia Bordier na kolo ba 1 minute na bata mi ku nzanga na sisa na loba na zo umila te na zo loba vite fait na zo kita lo nga mona fungula live nanga ouais fungula c'est pas grave nga elo kana regretter moi moki na live wana bandeko nyonso bazalaki au comprendre bandeko nyonso bazalaki ba pesi ba vie na bango tolobi te ke avi ya mutu na mutu ezalaki bien mais soki yo parce que gardien ozalaki pe wana ozalaki likolo obaneka koyoka o matite lo côté donc okoka pe na live wana ko mata koloba bandeko ndenge bolo baboye pe sa bien te ezala bien te eza nini te mais yo ozeli ke scandale et frappé po oya sikoyo na zana 40 voice na zana nini na zana boy mais obosani pe ke na bandeko wana air moro bokendara bosala la promotion bosala boy babenga ngo savoir vivre soki oyebaki ke ndenge bandeko ba okende boye ezala bien te na mata na pesa c'est là s'il te plaît na so kita ko bayo kanganga na mata na pesa vie nanga na mata na pesa vie oh s'il te plaît na koyoka yo na mata na pesa vie nanga et puis eloko ngo ekatana po nde baza boso mata ki lobi ote baya ya totika ndenge ba considérer ka yo mbala moko pe linga ki esa nini ekata po mutu no sa pesa ki avi na ezala avi ya malamu to avi ya mabe mais ko ya po o senga Bordier bo sala par rapport à que non nous analyse sala ki pour ceux qui nous analyse sala ki vidéo te bo linga ki pe bo pété boité donc je trouve ça mauvais axe oyo sali ozo insister que na 40 votes mais ozala ki yo moko pe na live wana o mona te ke frère ezala bien te fallait pe o mata na live wana loba bandeko non boité totika moi je descends descend boyo kanga sko na si Bordier gardien loba yo lingo lo banini lobi na live o ya junior nazaki wana se na yo ki tour meto bando finga nazaki te ya yo asko na dernière minute ngasko to na yoki dénigrement ya mama mouvement na biso na mati eloko ali boso bien me voir onga lobaki na bi nazo condamner batu oyo ba mata ba batu na condamner Kolo Panel pourquoi parce que Kolo Panel oyebi pas si tout le monde en a promotion to ke benga batu ba ya vers papa Hervé batu onto ba oya ba yokuta biso moto dénigrer orchestre batu tout bazaki wana ba yokinga ali na banisko koloba na lobi boye na lobi ngana na je suis désolé na kanda o sakanate parce que biso to sala ba promotion to za ba prom sérieux na ba foyer to za ba prom sérieux na ba famille na biso
bino bozo kolobela makambo oyo bato batali na téléphone et puis orchestre oza ya biso ngana osenga na yo mon frère na obengo na privé na oswara na yo mais otika makambo oyo bosala bosala na osepela parce que topesa bavoisin na biso arme mpo babomela biso ngai nazalaki wana bato baa na se baweto fo makambo tunga na lobaki nazalaki wana toyobela yango wana roi nani roi Bardi soki roi nani azalaki wana se ye pa bi mamlie même amngana opekisa yango tozalaki na bango nyonso ensemble et puis là on ayebisi bango oyo nyonso bosala bato baa na se bazwa enregistre bino mpo tiktok eza balabala soki baenregistre bino boyebake ngana kozwa yango na kozwa yango na bapanel mpo bomiyoka so bozomiyoka nasi botika makambo wana parce que naomona ezo se répéter trop soki mambo esalami bakatikati baavocat meti oyo natsa te Bordi na ba youtube ya bato nyonso bapage ya bato nyonso ezali siko nani okelongola yango nani garde tape d'après yo baparti ni oyo ozalaki choka puisque nga nayokaki nani na telefone moko mais nayoki nde place nga na lobi puisque onga na sepete ya kokalifie nayoki bakati makambo ya diamba bamise bamela badiamba bakomba kotia bakomba bamise mutu bakomela oyoki liso bagola lobi ke na reprocher bango oyoki yango o bato babe yanga hypocrite ozalaki no reprocher bango te liso bagola mamba komi talani mamba komi o reprocher ki bango tout oui nazo intervention na ebita to bavoice nani oyo moni position intervention na ngana oyo na reprocher bango azanango bobe yanga hypocrite ndeni tu as qui famille, tu as l'euro, tu as mabe fol, bana sel mabe. Donc comme ça que mutasel mabe, a commis bien, mutasel bien, a commis mabe. Et comme il wana, donc ngata na tena ngaite, na ba YouTube abatu ezali, na ba YouTube ya batu ezali. Est-ce qu'on a donc longolango? Nana ke longolango. Beaucoup ndani ka mutu boye, oze hypocrite, oze ina ba ningolo be na bango te soki boye bi makamute ba tunaka. O ba golo ba sel za mabe. Bon masque yango te o bagolo basel eza mabe parce que na minute moni ba wangila bazui arme bato ba défendre biso po ba wangila ba ko so défendre te nga zela Bordi zela na tolo vocal ba wangila ba mambo ba loba ba mo pesa na biso toli ke marambo bosali fali pa bosala parce que papa Hervé aza mission munene bosala ta groupe wa WhatsApp zana telo yo kamo isa no kata bino banane oh mabomba bino tuwa. Pour moi, je vois de Ferry, il n'y a pas de... Zela tela bino boyoka. En tout cas, wangila ko reprocher bino pourquoi? Ouais, ils ont musclé. Yoka. Chanteur, je sais de quoi je parle. Yoka. Mais ils ont été montés pour ça les panel et qu'on toucher plus moralement, c'est énorme les gars. Ils ont bien fait. Aïe mara bien ça, ça l'a bien. Qu'on sale les panels, qu'on le maramo, net sur le nation au boy point pour yebi. Ntaba, non, en fait, Ntaba live il y a qu'au dominer au chat. Non, pour la scène, je suis pas là pour faire les disputes avec toi. Il y a des choses que ça la maga. Autant me soubi ba fan de artiste on souba c'est pas on va panel les gars. Ba Gaulois à un moment donné tout ce qui tourne autour de faire bouger quand on a ba panel. Ozoko ba pesa du batoli. Ozoko toli ba pesa du. On se faire bouger on a panel. Non. M'Golo Kimi pourquoi parce que c'est là yo faire comme le rôle de honorer la famille, c'est une star. Moi supportable ba biloko. Et ça la famille non, c'est la musique les gars. Tu vois, Zami n'a souci à vie na yo, famille na yo. Les artistes